Mwana mwasi batela semio mange mario moni badawani to weseno buzoba ya pamba lelo sogonwa relation ni nous avons minutes on a bercé mon oasis de retour na kata ya epa wata na ngandika o bandaka nga ndisko na kotile kinyamura gira na lele sko ndam kinyamura benzina kana kina feta banasi nakanaki na feta banasi bandeko homa ekomina kosonga pale ekomina kosonga pale bandeko mbakite po kozonga no kaka mbala moko babi mama nyonso to efongwami tomoni carbe puis mama na car mama na Peugeot non eza Renault Renault voilà donc eza bolingo papa lakisi pa mwana na ye papa mwana malgré on est koyoka mamne ko lobana ote mais ndenge ozongi na palin ngande papa quand pesa mona ne valeur alors na kilo ngana zanango et puis na ba effort ngana sala alors nako papa ko linga teke mona ne atambola makolo mona ne ba critiquer parce que so ba critiquer mona eloko ba critiquer papa ba frère ba yami so kitoko parce que ba bi oni to sala na culture autoporta na kitira papa vandi civilisation biso conseil abi boza bana na ngai funa mona rabino tona zo mona bino boy sala ngai sengo ozo comprendre alaki siso bolingo epesiera bolingo toza nango ya osakana te et puis elo sala ngai plaisir na yo kutaka chambre nanga ka ndenge ezalaki bachanza nini mbeto donc ampoule comme des ya ozika ce qu'on a dit, c'est qu'on pour moi l'aide et la pembe mikolo. On doit comprendre. Na pangusi kaka donc chambre vraiment correct quoi. Donc ampoule on se pèse qui aussi que ampoule ndeni. Ampoule kaka bachaka na ba chambre et tout. On ampoule moto ampoule en polo ba power. Et puis la soirée est-ce moi mikolo ce qu'on a moni ba tongo chama ba l'aide na palais. Tu n'habites papa pour les autres ka père bimisi pe là. Père so bimisi sous la. Bimisi là ya oh mais comment? Yo consomme ampoule les papa Zawana, c'est un millionnaire, papa n'a un millionnaire, on s'en j'étais. Papa n'a un millionnaire, puis Michael Jackson africain. Bienvenue chez nous, nos abonnés de Concept Touch TV. Mbote bonjour. Ça dépend au besoin de Bakou ya Kolanda émission na bino kitoko la vie de nos artistes. O epé Samarabongo et pas na moro Cynthia Mbombo. Autrement dis-moi la popi ya munene la Kilimanjaro de la presse au boy au sali vraiment mokilao. En tout cas, nous avons abonnez-vous massivement à la Concept Touch TV parce que tu es la rabino actualité, tu es la rabino rara au bino bolingara, ba diaspora bino botala biso na ba télévision. Nena sabino ke bobi misanga sou minene na banda na bino. Ba on a beau s'abonner, abonnez-vous massivement. Là je dis encore un grand merci à papa et maman. Babi couple Milando, on a ba boss on va pesa Cynthia Mbombo espace boy pour monanga, bobi misanga vraiment qui toko bobo monanga ne monanga vraiment la banda Nabino. Là j'ai dit encore un grand merci à Fenech Mokondi babi mtabimisanga vraiment kitoko boye ceux qui ezaka kitoko te bochaka na ba commentaire Alain BCBG merci na présence. En tout cas, le vraiment na plateau na moroti non vraiment na moté pour na za rapper na moroti. Na moro ya bato mboro yo babi bato basaka fierté mboka na biso, na moro ba animateur munene ya minene vraiment ya mboka na biso. En tout cas, pour découvrir to kosola na to meka mpe ko discuter na aller comme retour na ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Akenda ki azongi. Place on pas azongi, babi mikolo kopele ka ki toko makasi. En tout cas, Fenech Forêt ce plateau tu as m'invité la biso à lelo pour découvrir bongo. Bonjour. Bonjour, Cynthia Mbombo. Cynthia Mbombo. Voilà, mon apopia gaer quoi. La Kilimanjaro, va lui monter la souka. Voilà, donc je sais que tu peux y na bi que bateau yo laisse pas s'attendre quitter bako mona ngana lelo to beta moi lisolo au basi occasion wana au pe na basi occasion te ba s'abonner concept touch
TV nde bakozwa masolo minene quoi talaka yemoko ndenge aza boye azali ya Kilimanjaro donc aoyamba pe baartiste baza Kilimanjaro quoi ya minene voilà lui c'est Babi lui c'est un G-Sac hein Babi boy bien non Babi ça vraiment trop dans sa nezarani fenek dans sa souko enzo ta maman milengi mwana mwasi batela semio mange mario moni badawani to weseno busoba ya pamba lelo sogonwa nabi ke sali bien na Yannick Ekini ya Rambox Yannick Ekini ya na masananga Dave Munongo bazawa wana ba millionnaire bazana kacha Afrique du Sud na pesi ba mbote sali ba plaisir ba linga ton na sala émission na kenda rapper déjà na ba nuance quoi mais c'est au sentir amour bon retour na ko ba bon retour na palais to ndengeni ouais bon retour na palais parce que welcome back ndé na anglais balo welcome back voilà donc on est ça que welcome back no lobby na ndenge ya palais vraiment qui tira pays vie on est à palais nanga pour mokili banga pour les nona zao na zalelo eza kitira pays vie ya wanga nezate mwana bimaki libanda atamboli nga za exemple à suivre voilà donc minene ça il faut tarana ngote donc nazo na parler nanga yo moko kuté nanga ndé nazo kota nazo ba frère nanga tozana esengo to s'amuser to sa ba réunion na biso parce que kozonga à plein mabele a tozana abattoir public il y a ville à Kinshasa yango etoza awa parce que tozali awa babonga bangombe awa ngasko nazamo na Petro Congo bato to bayebinga neti ba Yannick Ekini ya bayebinga ba masaloko ba papingandu ba Patrick Mobiala ba Yannick Kande na États-Unis kuna bayebi ke Petro Congo be chango eza mabele na ngane na lobaka nyambura gera ngato ke na bibwa même na la cheme bayebinga so chango yo banda nanga tozang na palais pepele omoni mutuka sika tozo koma wana ozongi na palais na opepele tomoni mutuka sika kuna ndire simba kite po kozonga no karambala moro babi makamyo sto efongwami tomoni carbe puis maman na car maman na Peugeot non eza Renault Renault voilà donc eza bolingo papa la kisi pa mwana na ye papa mwana malgré on est koyoka mamne ko lobana ote mais ningo zongi na palais ngande papa quand tapé ça mon année valeur alors na kilo ngana zanango et puis na ba evo ngana sala alors nako papa ko lingate ke mon année atambola makolo mon année ba critiquer parce que so ba critiquer mon année ba critiquer papa ya moni wana ko tezelo ko muke eza juste Renault Mégane moko de capot au mon nango po sala moi bien quoi ouais ba illustrer biso parce que to zoa que vraiment ndengo ye ndengo zo kita yo e ba kite mes surprise voilà donc nazana kitira pays au monde PCR mozo beta et kanimboka batutu na liba makambo sika moi si soki au monde tokutana ba policier na bisi bango soki soda zo zela moi si na e ateli marande ni na coin et ça li bango plaisir nga se pesaka batu na se pesaka ba mama bi popula ba mama na bi ba mama maluko basala bilanga balonaka nguba mama tango sala bilanga a raisonner à moi na G-Sac donc nga na ebi makambo ya osala ba cri o teke ya finga batu ya koloba n'importe quoi ngande boulot parce que naza mwana monstre yonde boulot parce que oza mwana monstre to ko takana lisoyo épaisseur mbala moko mais olobi de retour non mbala moko to moni épaisseur ebeta mais cri non wana bois qui wana c'est comme si bat c'est non parce que ebeta ma vraiment tende ba cri non to yebi ndenge gendaba parce que d'abord qui kanga moko te tozana ba Eclipse tozana ba anti rebelle tozana ba petit dans la cascadeur nga moko pe na zawana en tout cas bato ba bi musique o va se pilar la musique tant zoro ba nabi manguru maya mokonzi wana isala bato tout plaisir lelo bato tout bakomola ta bagondo na ba costume vous comprendre et puis qu'il est l'autre biso de épaisseur épaisseur ba jeune on éviter que biso to binsa bato ya ngozo mon épaisseur ezana bato tout baza ya rosepela to zo bina so siliki on les a premiers soins ko ya na ngana mouvement et ko le kaboité na za de na kati
Calamité tout ça single mususu générique à Sikana hommage à Defao. Batwaza d'accord tala ba vie na biso déjà et puis tala makam na biso na minute oyo ndenge zo pesa générique à propre ni wana yo kite kuna o tombola lokolo sima to kotisa kuna ezate mozo mona kaka soki soda zo zela mwasi na ye tala ndenge atele makana coin ale sali tire ngana nyata yo miziki ya mboka na biso ngana binela yo de na mutu to sepela ezate kuna o te tombola na lokolo sima ba mama ba kotisa kuna biso to bang mutu malamu maboko pembe de talaka bakito obwaka donc ça dit biso to zakana ndenge na biso peut-être ba danseuse otali ndenge mo salataka otali na biso moné to ke na makambu qui tira. Il y a quand même un concert na biso au monde na village chez Temba sorti na mo donc plein de bêtises sous sorti à Jos Diena bon on a ba set and play na ba breveté l'ultima plein chez Temba qui ba kitizati en tout cas c'est qui va passer na retour na biso puis consommer générique na biso kitoko bitela biso no mo li solo ya retour na bino lobi ke ba sepe na retour na bino ba confrère na no ba botika ki bango ba sepe na retour ba yemba bino ndeni tambo zonga na mouvement non ba biso très kitoko équipe son soso Yesu animateur tu ya Congo donc yende Yesu donc ngaza na ganya muragera yende Yesu donc to sali boulot bien tout ça féliciter sur 100% na ko lo bateke bon 100% parce que ba critique ezalaka kana musala na biso to salaka vous comprendre ata yo no site ya mbomono oza boye hermo po zo ba critique foot to za ba critique po to tambusa boulot na biso kitoko donc ba frère ba yami biso kitoko parce que baby oni to sala na culture autoporta na kitira papa vandi civilisation biso conseil abi boza bana na ngai funa mona rabino to nazo mona bino boye sala ngai sengo ozo comprendre ala kisi so bolingo epesera bolingo to za nango ya osakana te et puis elo salenga plaisir na yo kutaka chambre nanga kandenge zalaki ba chanza nimbe to donc ampoule comme des ya ozika ce qu'on a dit, ce qu'on peut moi l'aide et la pembe mikolo. Vous pouvez comprendre. Na pangusi kaka donc chambre mama correct quoi. Ampoule on spécial qui aussi qui ampoule ndeni. Ampoule kaka ba na ba chambre et tout. Ampoule moto ampoule en polo ba power. Et puis la région. Et puis la scolaire moi mikolo ce qu'on a moni ba tongo chama ba l'aide na palais. Tu n'habites pas pour les autres qui père bimisi pe là. Père soit bimisi sous la. Bimisi là ya oh mais comment? Yo consomme ampoule pour les. Papa Zawana, c'est un millionnaire, papa n'a un millionnaire, au sabbat j'étais. Papa n'a un millionnaire, puis Michael Jackson africain. Vous allez y avoir une chorégraphie, c'était Ezina Makanisi. Nous avons l'équipe monstre dans le bas. Passer alors nous on a fier il y a qu'on mériter héritage wana il y a qu'on a la pembeni ya grand prêtre il y a un moni qui funa la pembeni na père nanga et puis au moni ne dans ça au moni santé nanga toujours qui toko au moni qui mais comment santé zongi bi que santé zongi PC la santé pas bien PC la santé vraiment franchement je vous dis que santé et zongi en tout cas vraiment félicitations d'abord oui ndako para basala ba jeter ndako para moni ton papa fongoli mutema ndé to ba na verbe nzambe soka pesi ya golia apesa kana petit donc nzambe ton apesi makamba pesi mbala moko makambo papa ebindeni ya abiki ndeni ni ya kwa entretenir mona na ye surtout mingi na ba conseil na ba idée et puis ton do solo no bozo comprendre que au mona monstre bozo comprendre donc na boy babeli sabilo ko sebela. Je sais que nous sommes malembe. Ozo kumisa papa zongi, papa motema malam. Parce que eloni et pour ça que olongwa parce que tu étais là toujours. J'espère que monstre a changé na été. Azane kanda zalara mais yo kenda ko pesa ke mukongo. OK place mususu. Une simbi to zongi le sous-côté. Ah, bon c'est simbi to bazonga na pas na. Monsieur le parlons en famille. Nga mo wana de puis naza yaya. Ozo comprendre parmi bayana oza la pile sous 4e. De la famille. Kasi lo nyana biso bana neto za ngoti. Ton papa zolo bayo zo kate. Ton yoke, nyamoni sol baka. So mona linga simba moto, otika nia simba momolo rozika nda oyeba. Ton na ziki ne na zo pas perdre. Où est le problème? Ce que kozonga ne pas perdre, ton moni siko
père wana na père okoto ba bongisi parce que mikolo pe na Félix na les grands mopao connexion torcos c'est le son idée papa Koulouta Antoine papa Koulouta Antoine OK son idée donc mon bango ko ba bongisi kuna ba bongisi bango to ba bongisi donc ebebaki ton na longwe ton na zongi ka se bongiti où est le problème témoin na biso wana sali to betina papa Kulutu Zénith banini to sali makambo to bon papa Kulutu nga franchement rapalin vous comprendre parce que moi na yo otira ka moi na yo vous comprendre nous on parler mais en tout cas on appelle si quand peut Kofi Olomide Mbote et puis na ndenge na page na a poster nzembo paracétamol il y a petit frère na yende konaye collègue na ye banga pour ba beba na lisusu mais tolinga mabe ezalaka te tolona nde bolingo na musique tolona ba featuring nde namonaka nleki nanga déplique nde namonaka esprit oyo bina filé monsieur igazaka nango mage babundisaki makasi mais azar ayebisa bango vérité mo na landaki na émission mo dernièrement en tout cas monsieur merci pour notre réflexion na yo tongaka école non zo tongana complexe scolaire Miradi bana biso ba otanga kuna en tout cas mais artiste azarande bongo oreto kendaka nako yekutu kuna ndengona yekuta bande ko bongiselanga boy yekuta zalaka boy yekuta zalaka boy et vous faites biso le côté OK so to sali makamba bien lelo Mamadou Djabia betisi wenya kutisi bango alors nini bolingo concert on a CP na CP na et puis concert à $300 ba vient na biso kotisi mbongo kasi auto za na ngonde posa to liaka na musique tozo koma wana olobi ke yomo okotinga na lisola wenge to betango pe kambala moko que Mamadou Djabio a sangisi mais c'est comme si réconciliation wana monstre azolinga a sepel nango comme a sepel nango te puis papa Kulutu na yo pe a sepela ki nango ti mais yo moko to ba ke photos na bolingo ya kolingana to mona ki bina filé au PC exemple ya bina filé au PC exemple ya ba leki na mususu mais c'est quoi pourquoi tant au mona papa Kulutu na ko fiazo sepela nango ti te a sepela nango te neni bango balingi te ki balobake fali poupa arobeta na stade des martyrs mututu stade des martyrs dave munongo ese kongongo ya yemoko mututu azana donc lelo ndeto vandi boy faire gola na sepeli ndenga aza quitté quoi donc azana droit obeta na martyr fali poupa annoncer martyr na ye atali ba single ya beti ba featuring yo ya sali bon on dit ça au stade de martyr où est le problème le rôle monstre le bagi ndenge on comme le roi problème le Congo limite aye sur le akomisi motona sega linganga te non on les a passé les motema mabe mais bandimité babi que concert en simba kité problème ça que babi te babeti te mais simbinde te babi babeti te bayembi mabe matukana na nelo moto babete que simba kité o bayaki wana basaki ro sepela et puis nombre wana ce n'est pas n'importe qui a resala makambo wenge salaki ba vie ba lobi que mutu tout azana droit robeta on est sur le barnet aux abonnés en cas c'est moi na Congo les biso na spectacle oh tu t'es mameki ba tu na martyr que ba OK sur ba beta na martyr vous avez PC na ko ya PC spectacle non les gimos c'est un spectacle na mboko on se connaît to yebani je sais que tu peux na l'église je sais ngana bi au moins na PC na manguru ma ya na bi mino na mwinda bani na de biso ngaza muto makambo wana mutale kinga na ba idéologie ya ko taquer ba générique na ba animation na ba style azati na Congo vous comprenez bazana bango mena ba botamité voilà. Ah, c'est trop fort hein. Bazana bango mena ba botamité to yana biso peso wana to considérer les solas stade nous au monde stade on fallait ninga bi le 29 a déjà stade nous au monde na rotondi ça vraiment ça la plein vraiment au beta pena musique Elmar un bon tonton sur l'Arabie à Playboy long jambe homme oui on sala makambo parce que asali ba featuring ndenge na ndenge mutabeta na ba arkeli asaba mambe belé pourquoi pas tondima bondi makape oli makamonga nene ko lobakala bondi makape bato faut ndima mutu mato nsongote parce que bisa nana ngabi na musique ya falite ndenge vena so quadra lobaka olinga mbila te ona liara mbila te na liara mena sans état mbilo lukanini obina ba flyer on abochela nga flyer mettons ko mozo boudé et puis ngaza yemo na fait na staff ba chele susubu et après moi ba tout bazaki na lo wazana to obina te pourquoi zo kanga sentiment non
vous comprenez. En tout cas fou bato ba mesana na ko sepela na ba artiste ba mesana na ko zala ki artiste au sala bo faut soutenir le ko yalinga beta bo tout ça les ba vidéo tout ça te bino tout que écoute net concert a fallu pour pas mais ngana osala wana voilà yo kozala wana otangi na mamba falo tangi komba vie ya Kofi mais tout monde qui Kofi fali pour pas et donc actualité hein bien sûr to sola na mais actualité tout monde qui mamba fali pour pas fallait lobby que hier azara na mouvement donc azara juste le passage na quartier latin ba besoin ingratitude te nga zolo bateke mbama kama on zolo ba wana italinga te nga na soutenir ka artiste ba Eva kokota mais babito za rapé ben gratte ba place to ta quand même ben te azenga te bon nani nana biteke fali asali makambo belé pour les lois dans la fali da quartier latin vous comprendre bon na kokota na makambo na bango te ni okenda peut-être makambo yo zolo belango boy place zo legela kuna yo ebité oyo mano victime pamba alors pendant que nous c'était à tout quand on a soutenir artiste tout ozo ça ilo na ya bien dès on a venu Nathalie a puis la fila de ton école oh mais il s'en a mis c'est na Congo dans école tu vois Azar a été on a raté même pas vient na biso muso pour mon père vient na mikolo maintenant il remonte oh ça et bien école ni dans etikali libena la libela biso dans école mo a benga onso na mpango ah non les pango oh t'es sur pango so sur pango vous comprenez bah toi excusez na école c'est-à-dire les écoles mo boy ami tu les écoles mo boy OK mba oba mutazana mo moyen te kala te c'est bisumba sur pango dans juste sur côté entrée qui mbuta na ngambo wana il y a un quartier 12 si je me trompe pas quartier D sur un pango c'est bisumba et tigana libena le lobana ba otanga te biso le baki on ba aneni biso to ba na mike to na ba 2 ans ba 3 ans te bi école mo wana bana watanga na to na pango mais il y a celle ici complexe scolaire Miradi et puis à lobby bien à lobby que ba futara 3 trimestres mais le ko ba somba ba disque na le ko ba linga ka mingi atil mo ka 2 trimestres on a un trimestre na mso etikali ye monta ko s'occuper na moi alors aza mobali ko féliciter on féliciter bien filé ma casse no sa promotion na mingi fali promotion te na lobby makambo mais misuto wa moni akangi photo na Elmara et comme le problème ok aza ya na ye bakangi ma photo ba sebo tout ça une héritier watana be kwatera na be ya da pareil à moi na ngali boso Iverson OK on doit comprendre to ya mai to sola petit na mo da bi avion mutu na yo na bi oh de longue date vous comprenez ce qu'on a tout la sorte côté na bina filé nenga ya makanga mbeto sola na kana na répéter ne jour mo ba tourner ba pakola nga ko sakarate et puis ba yambanga bien to bina na ye na sepela on même ndey mo pegara ba fabrigas de muto sola nga beto sakane bien parce nga zaka rankinete na ngandika o bandaka nga ande ce qu'on a côté les nyamuragira na lele sko dan donc to ba nous avons na musique wana na muto moto bo bebana na itilo bo sola te so bo kuta pena bo rando au pesa mbote de lekele sali tire ngana nyata yo musique ya mboka na biso na ko beto masasi pour la musique ya mboka na biso so ko na bandenge mo pour naza parmi les meilleurs nazali na ba qualité et puis bogara animateur p naza pe banzela mino malgré ba benga photocopie te on est alingate on est alingate mais beaucoup on a siko muta sala photocopie na nzambe ou bien muta mokili le logo nzambe c'est les amapamboli voilà mais faut qu'on dise mais quand même so kokana mutu oh beaucoup kana laisse yem talandanga mais comment laisse yem talandanga muta ona nyozo tanga otanga animateur ka le roi yo Blinkington laisse yolandanga laisse ko za mona mama kulutanga oyo kana bien sengale to pa esanga nga yo soko na beta wenge o mona nga chebino banda bokota na chalokolo naza ezaka mama nzambe parce que soki nga itembele na Congo bayoka kintabate na kolela na kitaba be yamfogo mais so nga tembe sala mate na mboko so yo bengi na photo bina ligamndeni so ki ne longi parce que batutu bakokana mais na boulot to ça différent parce que nga babenga nga nyamuragira Nyamuragira lona yambi nyamura na yambi mama nyamuragira na mo munoko na za mo munoko mais c'est comme ça nga linga boye o mati ke ne bien nga mama linga boye yesanga nona lelo vraiment so vandi na musique
na bino ba animateur na ba o ba sala déjà ba orchestre na bango parce qu'il y a d'autres ba animateurs mususu pena ba tika na bango ko boire ba comme ba musicien on dit marana on va chanter le vraiment yebisa biso na ba animateur o ya génération na o banda vraiment ko sa ba animation o lelo ba kuma pe ba leader ba tiki ko boire ba comme ba leader ya ba orchestre na bango on peut reformer bana le so ko vendre vraiment on dit marana ah te bango tout hein bango tout va ça la boulot na bango bien 2 ou 3 ko tangela biso moi 2 ou 3 il y a animateur o lelo ba sa fierté pe ba comme pe ba chef na orchestre na bango te ba bango belé hein mais sauf que ba chanteur wana nde ba neti Robino Mundibu ya zando ya mona ngai Robino ozo mona na profil nga wana ya pembepe donc yo confirmer ce que Robino est animateur te nané ka animateur parce que musique nga pe za danser le on a comme animateur mais neti Jos dit na ça nga pe ko yemba na ko pe ko yemba na ba concert mususu vous comprendre nané te ki na dénigrer non ya ko betaka musique ayo c'est ça nga ezo matakaka bina na sepela na effort parce que ça courageux a ça boulonné kitoko le but est boye mbaté nga na bi vocal ya sala na maison mère et ça là nga plaisir au santé bolingo za so poisson mortel blomo ndengwana ayemba pe sunze mokala mudilo asomi mutuka na ye peut-être azokende azotala nde vision ezokende donc c'est l'homme à féliciter na ko dénigrer que o a combien animateur non bon animateur bon ngamo nazana no so mba papale na so mutuka na musala ni animateur la boulot fali pour pas boire kata ça animation alors na mona ko animateur te mo sala animation ko sala animateur là faut la faire parce que ils en ba poumon qui n'a pas poumon qu'on est dans le monde chanteur azoyemba alors ceux qui chanteur ça l'animation déjà faut féliciter na pesi ba otu ba meka o bazo bunda ba biso so ba jesa ko tout orchestre sans tout monde la passe foot zonga ni to zonga na kitira tout ça boulot na biso o bazo continuer kaka ya ko mona ka passe ya ko loir instrument ya boye na boye peut-être na ba musicien so bazo comprendre vite voilà. Qu'est-ce que vous avez awa le tomona qui interview moko boy bayamba ki Félix c'est quoi batunier ce qui a kotanga kombo ya ba légende moko abi Kofi aza numéro 1 est-ce que c'est vrai ou faux? Ouais c'est vrai parce que nous sommes des mamins quand c'est muta Kofi na pesi Emiline Zemama muziki na venanga tous pepele mbetolo ba Patrick Mubiala wana ba Yannick Kinia en box na pesi mbote batoni mara batu c'est muta Kofi. Ok, aimons nous vivons. Nous sommes Fabriga Sabeti. Tsungule, je sais que tu peux. Mais ça a plaisir parce que c'est une surprise pour nous. On va comprendre. Lelo, moi Sabeti, Milo tu ya wenge na ki lelo. Et ça liba tout bien. Après si bango Valère na bango tomba za na bon moi. Kofi a combien d'albums, combien de chansons. Tout le monde qui Kofi na répertoire, ça na Congo, ata icône. Na total ba qualité musicale, na total mamsoute, na total ndenga zalaka, ndenga se comportaka. Et puis moi ndambo dans une quartier là, t'es papa kulutu. Ça linga bien, aimbaka bien. Après ça makambo na ye, omona betanzembo ya talaka lelo na Asia papa na biso wana Koffi Olomide ayemba nzembo lokwa Alidor o ba chanteur mususu na minute ba ko sana tanzo nzembo wana te ala icône lelo ngai ba benga icône ya musique congolaise parce que na sali trop ba tutu ba yebi so ba tche ba générique là te c'est un grand alors biso kutu bo ba Koffi ba ozabanani voilà tala valeur oyo monstre d'amour après ça qui papa Lutumba va papa Lutumba tika biso au moins ta très là na pouvoir wana les là to beta makambo na ye to simba makambo to beta bandu le poids nini azo ki bénédiction et pas il y a icône voilà siko omoni bakala to ba rancune wana ezara to chité déjà to mona monstre lo barake so yena Kofi ba lobani c'est que Satan a Jésus ba yokan siko nde ba lobani boy to ba olinga ba yeba Satan a Jésus ba bongisi kuna na lola na li felo comment te voilà ça ma musique mais Satan a Jésus ba solara déjà nanzambe ba solara déjà pour avant les comme nous Satan na sala a senga permission panani nana meka tant a pas meka job a senga permission panani
C'est profond. Nous arrivons vers la fin. Bon, qui réponse, hein? T'as la moutona, c'est ça. Voilà, moi, on a vu, Yuzela, pesanga permission, n'a mis que caca. Maintenant, sur la déjà dit. Il comprend pas. Ah, moi, qui la question, elle commence, que moi, la question, on a moutona ngai. Makutana. Maintenant, les colo, quoi, n'a c'est pas quoi solo là. Ah, bon, Satan, moi, on a été. Oh, bon, Satan, a 8 ans. Satan a pire petit nzambe. Il y a un truc qui est monstre Migolo Angelo. Et puis comme on a Migolo Angelo, Angelo moi on a Congo tous araniga monstre. Babongisi na Jésus. Parce que sauf mon épaisseur à bolingo. Épaisseur à bolingo, relation ni nous avons une minute on a bercé mon oasis de retour na kata ya pas wata. Non, à la frère, tu sur la rabia, tu y as un banage, mon ami. Oui. Sans rancune, sans problème. Net rancune na rosa na Bercy. Net ngaima bourenia mouraguera, rancune na rosa non. Naïe. Avec un frère, nanga, tu connais ces pélarane. Ah, merci naganagi na feta banasi. Naganagi na feta banasi bandeko. Homa. E komina konsonga pale. C'est bon animateur. Voilà. On dirait au on voit. Voilà, tu côté les mains, parce que là nous arrivons. Maman, il faut comprendre qu'on a un évité, moi, mot de la fin, moi, l'oro boé, moi, l'oro moé, et ça là, tout on a bien. En tout cas, mot de la fin, Zaline a séparé au sein des missions opposées par rapport à l'autre là. On va trop qu'il mais au sein des missions, donc, la douceur, nous sommes Cynthia Mbombo, Kilimanjaro, de la presse. Donc, on a trouvé ça bien. On a besoin de contacter la piste 243 85 480 245. Je répète, 085 44 20 245. Corneille Chota, Sida Mbongo. La rébellité, na rata Paris wana. Corneille Chota na pesi mbota trop, na pesi mbote. Lisusu na Papingando super riche, akoyara jamais. Et puis na pesi mbote lisusu na venanga Léon Manaja Lukao. Steve Marcella, les rois Makese, quand on dit les rois, c'est les rois Makese. Tous obéta hommage à Defao. Ok. Yanzembo Rumba te menanzembo Seben, ngam na obwaka. To bo na be clips bani ndenge zala kaka. Mais to obeta so biloko ba te yomba la mais na kilelo. Ozo comprendre na kilelo. Bato tout ba soutenir ngale ba Joko Saddam ndala na pesi mbote. Bon retour au Dallas Naomi Silumba na pesi bambota to ozaki na biso ozongi suskona. Moi si na malette na en tout cas ya ngwana do bobenga numéro na kambote na ba boss na ngayo ba olanda biso parce que ba lelo tellement makat couple Milando ngasko Milamba yo Milamba elondo Milamba et bo raté to rataka na momo ke na ba lettre kaka donc couple Milando Mbongo nem de Zoloba quoi parce que sans l'argent on peut pas vivre. Mbongo là dans la chambre na bino couple Milando ya bino ya ngwana faut que PC ya balias PC alias et PC a mingongo pena et moi mungongo la kende ki na feta bana fele voilà Bercy mwana matembele bangi eleki pondu na loso kata matembele mige bana balia na bosanité Christian Konga Gif Noir Noël Kazibula, Kazibuntu, Agnès Chikomba Agnès, toujours propre. Voilà, donc, Biloko Zana Webele, Boya, tous un concert vendredi, na dimanche. La place n'a évité, mais tous les trop depuis tous les mouvements. Ils sont au bossé kaka. Mais nous avons insisté, na grand prêtre Azo Salanga, de Badami Balé kaka. Dave Monongo, Yannick Ekini, faut boire on a des missions. On a main d'œuvre Nzambe, Bacha on a d'éviter. Talaka Yannick Ekini, main d'œuvre Nzambe, Bacha on a d'éviter. Donc vous contactez nga pour ça j'ai ça chipoi.
ata normal. Voilà, là c'était Jessa que tu peux. Il bon qui na anga zarambinga te. Jessa kazambinga to telemi mais c'est comme si donc merci beaucoup Nabino Batubozora. Libaku ya kolanda émission na kati ya Concept TV. En tout cas bon continuer à s'abonner. Bon s'abonner vraiment parce que ah on a la rabino ba actualité mingi na ba temps réel parce que na Concept TV na sa rabino que bon rejoindre nyonso au bino vraiment bon lukaka. J'ai dit un grand merci à Fenech Mokonzi ou azara toujours na ma caméra babi Alain BCBG. Merci na assistance non toujours hein. Papa et maman couple Milandou na la bino ya dégâts. Merci na confiance au pesa moi na popi ya munene. Pe mbote na batu su balanda rabiso ba abonner na biso ya Concept TV. Bon continuer ko s'abonner, bon partager à émission, bon emaka en tout cas erosa la biso vraiment bien ba commentaire na bino dans le bon ko finga te parce que a to finga raté aiza kaka nde bon zombe libanga benganga to sola parce que libanga ezaka mbongo hein eza cop nde na loba ke soki nzamba zongi te to kutani prochainement bisous bye.